coucou, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et au dépend de quand on a aéro botalanga, et au dépend de quand on a aéro yambanga, ba ndeko nangai ba abonné à BBC Mpoi TV. Et voilà bandeko, je crois que vous déjà titre nangai à Lilo. Lelo, je vais d'abord essayer de parler sur la sœur d'Orcas Kaja. Depuis ma kambango ibandaki nanu nalobeli yango te. Alors on peut s'en aller merci comme toujours. Nazangi sa couper sans nzambe nanga merci te. Ceux qui lelo sous bouyaminga na banda na bino ezanzambe wana mawana grâce na ye likulu nanga yango to mona li sous na bino lelo. Alors bandeko, histoire ya sœur Kaja ezo sala siko passé. Depuis histoire ya sœur Kaja et bandaki nanu na lobeli yango te. BBC Mpoi atushaka ba serviteur ya nzambe te. Alors, ce qui est là, se permettre de sur la sœur d'Orcas, BBC Mpoi a télé anti-valère. Naya kana polémique, naya ka kofinga batuti. Alors, j'ai pris mon temps, il y a kota la makambo ya sœur d'Orcas nenge bandaki. Et puis si pas si, et puis si mawa, mais sous si yango ya likambo ezandeni. Batu balobi oh sœur d'Orcas abalaka, mobali boya balaka mobali liboso du pasteur Jean-Félix. Abalaka na mbongo bazongisa mbongo na ya libala te, c'est pourquoi malédiction wana ezolanda la sœur d'Orcas parce que le pasteur Jean-Félix a laquelle a mabi. Alors doye koyoka lisusu après que non famille ya sœur d'Orcas ezongisaka déjà mbongo et pas pasteur na biso Jean-Félix. Alors lorsque ngana yoka ki que non famille ya la sœur Nabiso sœur d'Orcas Kaja ils ont dit déjà mbongo na et pas pasteur Nabiso Jean-Félix il y a mon alobaki ok c'est bon ce qui déjà parce que bazongi qui mbongo ya libala ils ont un problème té alors la sœur peut continuer peut-être vinaye ou encore habiter la siko nini ezotambola té na vinaye. Et puis, tu auras que non, abenga kapé pasteur Amo Jean-Félix, soit disant pour la kosenga ye pardon, na edo kwa na salaki, babali mais ya ake na ye côté moussous. Il paraîtrait que non, tu auras que la sœur d'Orcas a senga qui déjà pasteur Nabiso Jean-Félix pardon. À ma grande surprise bandeko, nazo landa, nazo tala nabino, tellement makamba mondingi zo kende buiza ndeni. Après na ye kozwa coup de film, moko balobi non bébé c'est pour ndingi zawana la sœur d'Orcas famille et sœur d'Orcas ils ont dit ça bon côté. Alors il fallait que ça ba recherche quand ndingi za la katoki ko yana ba histoire moko fondée awate BBC pour ya kana ba histoire moko fondée te BBC pour aya peut-être la histoire mutu azana histoire akobenga BBC pour ya BBC tala problème na zanango ou encore problème na lekela kana na vie na lingi obetango na chaîne na yo pour peut-être osunga bandiko na biso baleki na biso bazoya liboso ou encore na ba o bazo traverser situation moko onga na zone katala eza pour poto pesa conseil. Alors BBC Mpoi aya kana ba cadre wana à part wana to kota kapé na cuisine tout ça dit elugo. Alors lelo soki na ye pona solo ya sœur d'Orcas Kaja ça n'y passe lisusu. Voir une jolie dame, voir moi si kitoko, voir une chante de l'Éternel azo salela nzambe makamunezo marché té bande ezo sala passe. Alors à ma grande surprise ba yebisinga que non mbongo ya pasteur Jean-Félix bazongisa yango té. Alors BBC Mpoi non il fallait na ayape aleka aloba moi muke sur likambo yango ya sœur na biso. Voilà bandeko histoire ezandengeni ya sœur d'Orcas Kaja. Donc pesa na moi briefing ya sœur d'Orcas kama zakinaki sœur d'Orcas ndenge zaki na kino wana avant qu'il ait na poto la sœur aussi il faut koyeba que non celui to bito ta la sœur aza mokolo parce que la sœur d'Orcas a bima na ba 1900 ta ba 1906 7 8 9 la sœur d'Orcas déjà zaka sa bimi biso tozana bana mike. Alors sœur d'Orcas tango zaki na ki nazo sala na ye kaka ba musique na ye et pas papa na biso Mombaya na frère na biso na ni papa Imekano. Alors bazaki vraiment sollicité na ki na ba sœur na biso banana Lukenzo banana Lukenzo bazaki belé ba série na bango wana biso nyonso toyebi bango. Alors à ma grande surprise siko ne ba betelinga lisolo balobi la sœur d'Orcas tellement bazaki sollicité trop na kino wana na ba ne wana bango vraiment de bazaki ba simi vraiment gospel. Alors et comment qui que non
pasteur Jean Félix na Londres ayaki komona vidéo ya musique ya ba sœur Dorcas. Tango amoni musique ya ba sœur Dorcas a pointé sœur Dorcas a sepelaki na sœur Dorcas. Tango sepelaki na sœur Dorcas fallait nini? Il fallait attendre la douane quand on partir à Kin ou baoki kosa nini baochai en contact avec la sœur Dorcas. Alors, qui peut battre n'engé zalaka, bandinopsa libali ya poto n'engé zalaka, que non a sepé na mututel a kolubaka ka membre moko famille ou bien connaissance à partir à pays, à salinini, à tindi peut-être à kende à contacter mutu. N'engé zalaka à contacter qui batou et batou à contacter qui ezaki batou il y a église à mo bazo benga église za ce qui la terre ministère il y a la terre promise. Et ça ce qui na ngiringiri. Alors bakei kuna ba sololi na batu na ina ba camarade na ebe bazaki ba homme de Dieu bakei kuluka pasteur nani papa Aimé Kanou azalaki abana travailler na ba sœur Dorcas. Tant ba moni papa Aimé Kanou ba solliciter ba expliquer l'histoire. Là nous avons notre frère un pasteur qui est à Londres à monaki clip ya sœur Dorcas mais à sepeli na sœur Dorcas alingi abala sœur Dorcas. Papa Aimé Kanou il paraîtrait il n'avait pas refusé à Zoaki nani la sœur Dorcas a tipé bango en contact na batu ubayaki na pasteur Jean Félix à partir il y a Londres. Et lorsque ABC la sœur Dorcas tant ABC que non il y a quelqu'un pour épouiller, il veut te prendre en mariage à Londres. Bah mon connaît solo là qui sœur Dorcas ta loba qui non pour ça attend ba mon peut ba bien un problème te biso to yeka na nini na biso to yebiso déjà c'est à toi maintenant ya ko ni ya ko pesa biso réponse tu prends ton temps ou répondre biso. Alors ils allaient qui bongo bandeko wana ya église à ministère de la terre promise bazongi ba MCP pasteur Jean Félix na Londres que non nous avons parlé avec la dame avec la fille à l'hôpital ça y 2 semaines à pour répondre monsieur effectivement après 2 semaines la sœur Dorcas a yekota la bango pour na koyebisa bango que non qu'elle était d'accord il y a mariage wana. Alors ninge zalaka pasteur Jean Félix il a déjà prêt pour tout tant ba pesi déjà nini rapport wana babi que non la dame ou encore fille nani la sœur elle est d'accord pasteur a lobi ok problème ezate asali nini atindi mbongo ndenge zalaka ya kobala tango bake ba se présenter ba pesi bango lettre ndenge zalaka lettre wana na babiloko nyonso basenga qui paraîtrait famille à sœur Dorcas exagéraki bota na ba année wana ya ba 1900 balobi bien pas préciser ezaki ba année 1998 1999 na 2 ans na ba année mibale wana ndi babalaki sœur Dorcas na ba année wana moi je sais ba grande sœur na biso balaki bango na ba maman na ba banaki bala ba na ba $500 $400 $600 ezaki pas et maintenant comme même pas na $800 mais balobi que non na année wana babalaki basengaki pasteur Jean Félix Bongo basengaki 2000 livres sterling. Ne bon oh basengaki comme pour dire que nous avons bon moko exagéré. Bango siko ba discuter, ba oui ah bon vous êtes belé boy. Famille à la sœur Dorcas va répondre bango non, ce qui vraiment azam mobali alingi moi sina et puis azam mobali azali bana azana poto 2000 livres sterling c'est quoi pour na muto azali bana. Alors comme pasteur Jean Félix azaki salingi na sœur Dorcas azaki na choité abundaki lisusu akokisi 2000 livres sterling et puis bakei kobala la sœur Dorcas tango siko bakei kobala la sœur Dorcas mutu oyo avandaki na sœur Dorcas oyo a représentaki pasteur Jean Félix comme on a ezalaki ezanani comme on eza pasteur nani comme on eza révérend pasteur Musenga. J'ai écrit ça dans commis parce que tant j'ai voulu écrire pour aller sauter Naïti. Alors, pasteur oh la femme qui peut bien la sœur Dorcas pour représenter mon bali à Dorcas oh il a pasteur Jean Félix. Oh ça à Londres, on doit remplacer qui oh a joué qui rôle il y a mon bali ils a qui pasteur na biso Musenga. Pasteur wana aza pasteur na ministère ya la terre promise na Ngiringiri. Mais yé azana cellule na yé eza ministère ya la terre promise mais yé azana cellule na yé ezana Ngiringiri. Il a donné tous les précisions.
Alors, Babali sœur Dorcas, très bien, ici, Bazongi, sœur Dorcas, ça tika pas la bango. Se fait-il que bango kuna l'église la terre promise, babandi koyoka ba soupçon soit disant que non, la sœur Dorcas elle est moins sérieuse. Babandi ko koyebisa bango. Alors, bo fongola misu, botalela ye, moi si obuti kubala, botalela ye bien. Alors, batu o babanda ko ya ko pesa nani rapport wana ezali kaka batu oyo bazali kaka entourage ya nani ya la sœur Dorcas. Alors, se fait-il que non tellement ba yo qui vraiment rapport trop, ba le dit non. L'affaire Dorcas aza moi si déjà aussi tombali. Comprendre le devant ya ko sa nini ya ko kende ko mona ba parents ya sœur Dorcas que biso to sa nini to déjà sœur Dorcas aya ko vendre pas na biso en attendant makamune et si là akende poto ala na mbali na. Alors, ndenge bazo expliquer balobi que non la sœur azaki na légèreté moko. Elle était plus attachée na makamune ya musique. Donc, libala ne bazaki basi babalié azaki ata na donc abandaki ko refléter image ya une femme mariée. Alors, tango bango bakei ba pasteur ou encore groupe où il y a ministère, il y a la terre promise où il y a représenter pasteur Jean-Félix et pas la sœur Dorcas, babimi bakei comme la parent ya sœur Dorcas. Tant que comme on a parlé les parents à la sœur Dorcas, nous avons besoin de la sœur Dorcas pour tout ça, nous sommes tous à la naïto encadré à l'église. Alors, les parents à la sœur Dorcas ont quitté et la sœur Dorcas aussi n'avait pas refusé. Bazuye, qui na l'église, na le mystère, la terre promise, où ils ont massina. Après, tant que comme kuna la sœur Dorcas a vendu, il faut remarquer que non, la sœur Dorcas ne savait pas préparer. La sœur Dorcas, donc, au cas comme vous avez dit, moi si kitoko, elle était plus attachée qu'à la musique. Kolamba, balobi, la sœur Dorcas ne savait pas préparer. Elle ne savait rien, absolument rien. Alors, se fait-il que non, l'église ou sali non, et l'obini non, to aider, ba ko aider ndenge ni balukele ba mama mi satu ya église o ba banda ko encadrer, ba banda ko ndenge ya kolamba. Alors, ezalaki horaire moko ba salela ki e pona kolakisa ye ndenge ya kolamba. Balobi, ba mama tant na la joie qui na la sœur Dorcas pona kolakisa kolamba. Rapport et kuzunga kaka négatif comme pour dire que non abaneka kukuka kulambate. Est-ce que vous pouvez imaginer vraiment c'est grave baola kiso kulamba ozoyi baka kulambate c'est grave na yo mwasi vraiment oyebi ka kusukula mai otie ba make-up olati soki mwa pantalon na yo wana ozodenda mais pona kulamba kokota na cuisine oyebi te. Pour la colombe, on a mis biloko tient la mesa batu balie balobi biloko la mesa kitoko oui éviter. Ce qui est vraiment bizarre, place wana na kozonga donc nazana besoin on a osala kaka émission moko ya kolobi la bana na biso oyo bazowelela mabala mais bazoyeba kolamba te. Ozoyeba kolamba te mais kowela kolia oza mutu aliboso. Il faut ça na ça mono na ça nini mo émission mo pona parce que na kutana pe na bato ozowe la ka kolia mais kolambo yebi kolamba te jour nini yo kolamba pe bien ovandi opesi bato biloko ba lié mais toi tu la ka ya kolia ba o ba lambeli yo ko lié oyo ki yango lenge biloko bibi bien mais yo yebi kolamba te ça ne te gêne pas et ça na basi bazali on les a déjà soni. Bandeko, revenons à notre cher mouton. Rapport à ma maman a mis ça tout et zongi que la sœur a zopukaka kolambate. Et pour ça là que la sœur Dorcas bazaki plus sollicité na kinwana oyoka lelo que non lelo to kokota studio akolaka na église wana que non na ke studio. Et pour ça là que le ce qui est studio à la qui koto que non na ke studio. Ce qui est studio, elle part pour ne plus revenir. À rejoindre peut-être après des jours.
Alors, et comment il faut ticket battu à ministère, on est à la terre promise. Et ça, n'est pas moi. Ce qui a eu, à ce par rapport au moment où tu es boy. Après, tu as mis studio, tu es boy. Donc, avec film, on voit une longue histoire. Alors, papa n'a biso wana Musenga, wana pasteur, les révérends pasteurs Musenga. À Salinini, alors dit non, moi je prends la serre, à que pour aïe pour vendre nanga et pas nanga nanda. À 8 serres d'orcas à mémier, à que vous vendez et pas naïe nanda pour na moi sinaïe. Pour la nini, pour l'encadrement kaka. Alors, plus ma vendre qui n'a la serre d'orcas a zo amélioré côté pour la matin, elle était plus focalisée dans ma camouflage à musique. Ce qui est dans ma musique, elle est donc à la rapidité, mon ya kosakanate. Nandenge babana ko solliciter ba mona ba période wana ba musicien chrétien bazaki peza ibele te biso nyonso toyebi lelo nde ba botami vraiment lelo vraiment nde ba botami ba temps wana ba série na ba mona ba 1900 wana bango vraiment nde vraiment bazaki ba simi vraiment gospel na Congo. Alors c'est fait-il que non la sœur est comme que non tozo kende koyemba quelque part ce qui ba ke koyemba la sœur ne revenait pas au moins après 3 jours une semaine. Siko comme siko ebandi siko ko ticket ba membre oyo bazaki engagé par le pasteur Félix pour qu'il nous représenter par la sœur Dorcas. Ce que tu as et pour ça la sœur a disparu kakaboui. Nenge papa nani le révérend pasteur nani Musenga ye moko nenge a pesi rapport à l'obi bien à l'obi que non abana su ko mona na te. To sali nini to zui sous délégation na biso auto tenaki ko bala la sœur Dorcas, nous nous sommes dit d'aller voir ses parents. Bakei comme on a parents ya la sœur Dorcas. Lorsque ba komi kuna ba pesi pa ba parents ya la sœur Dorcas ce rapport, il paraîtrait que non, ba parents ya sœur Dorcas ba ça qui même pas la parole devant leur fille. Comme pour dire que c'est eux donc ou encore ba ça ba parents moko incompétents. Donc ils ont ba parents na o ba ça na parole liboso ya banate. Tout ce que moi na kosala ya mabe vous êtes là pour vendre kaka. Alors c'était regrettable pour na bande kuna biso au ya ministère au bakina qui ba parents ya sœur Dorcas pour na osani ni pour na ko pesa bango rapport ya sœur Dorcas. Alors basani ni bazongi. C'est fait-il que non ba comment na que non rapport ou encore comportement ya la sœur Dorcas c'est qui bien vraiment les sous-souté. Ba le bi non, ndeko na biso na Londres pasteur Jean-Félix, il faut topé ça épée rapport, il y a moi si auto balela qui parce que ça devient de trop. Et là, comme on dit que la biso awa biso ne to sito bimisa ki mutu eza bien de to pesa pe mobile na un rapport. Ba pesi mobile na un rapport. C'est vrai. Oh. OK. Comme ça bosa nini bola ni la kaka ye moi na zo bunda na to sa nini to na mimae aya koto. C'est fait-il que non un moment kaka boye la sœur Dorcas a koma kira azomona na les souté porté disparu na ki. Nzoka lorsque a commencé porter disparu na Kinwana, la sœur Dorcas a parlé Koubimana producteur et papa Aimé Kano. C'est fait-il que le producteur a la sœur Dorcas Zemi, excusez-moi pour le terme, le producteur et papa Aimé Kano, babana Koubimana sœur Dorcas. A Zemi et a Memi Wapi na Koto. Diangwana auto wana koyoka kaka version ya koloba ke non sœur Dorcas ba pesa ki mbongo ya babala ki papa son na biso Jean-Félix mais c'est fait-il que il a zaki mobali mususu na poto yango alanda ki mobali mususu na poto muzoka abanende ko bimana producteur ya papa Emeka tango azwizemi ya producteur ya papa Emeka nde producteur ana saleli makambu amemi na France. C'est ça l'histoire vraie. Bandeko ça passe. Moi je me demande, Mobali Oyabala qui est à l'Iposo, le pasteur Jean-Félix, il était déjà en Europe. Azam Mobali déjà il y a auto. Si qu'on dit nango et ça qui la sœur Dorcas, Azwa Zenia producteur, coproducteur, Amimaye en France. Entre guillemets, to éviter, bisobasi. Et lorsque a commis un poto avec producteur na Zeminaye, ba eko signaler bango siko na kin kuna ba membre o ba kinaki ya ministère ya la terre promise o ba représentant qui pasteur Jean-Félix na kin na famille ya ba sœur Dorcas
tant ba signaler bango nde basali nini bake ko mona lisusu ba parents ya sœur Dorcas pour na koyebisa bango comment se fait-il que bino mwana na bino tosi to balaki to tikali même pas na nous vous nous avez demandé l'argent o ezaki na mbongo moko ya ebele et le monsieur avait tout payé to tikali na nous na bino te. Pourquoi maintenant vous avez permis votre fille bazoye pas mutu mususu ba akende France? Est-ce qu'ils ont make sense? Bah, le dit que non, ezalaki siko benda bika wana avec les parents ya ba Dorcas. Ezalaki benda bika. Et chose grave, tangu bango ba yesi bango que non bozo ni sela biso kasi mbongo na biso oyo to balelaki yango la sœur Dorcas. Ba parents ya sœur Dorcas batikala kozongisa même pas styloté, même pas nini ate oyo ba ya kozongisa eloko. Parmi les biloko nous sommes basengaki puis basengaki biloko ebele et puis c'est comme si batekaki pe moi na bango. Alors histoire vraie ezake ou encore histoire vraie tokyo lo bakino ba parents ya sœur Dorcas bazongisaki mbongo te. Il y a pasteur Jean-Félix. Alors tant que ce que ba membre to benga ba onka ba membre ba représenter qui déjà pasteur na biso Jean-Félix basaki tiraillement na ba parents ya la sœur Dorcas. Et ça dit que non tiraillement ne sili bazongi. Et ba pasteur ba kinaki ko représenter pasteur Jean-Félix balobaki mbongo wana toyaki kobala la bino toyaki kobala mwana na bino ezaki mbongo na biso te ezaki mbongo ya pasteur Jean-Félix. Boyebi ndenge azwi mbongo na ete na mboka mopaya ya mutoki na ye bino bozwi bolie bovandi puis bozwi mwana bino botindi kote mosusu. Et puis, vos fans, vous voyez, c'est un sambon, ou baboui, un sambon. Ma parent et la sœur Dorcas, batikala kozong sa ata infronté. Nambo, on a nous sommes 2000 livres sterling bandeko. Na bane na ba 1900. Na yebi ke non, mbo ya kobala babana kobala ma grande sœur na. Mbo vous voyez bana quand même pas $500 na bane ya ba 1900. Le lot de comme ebanjo commentaire na ba 1500 ebanjo mata. Na ba 1900 soyons francs que non ezalaki pas plus à $500. Mais la sœur Dorcas babala na 2000 livres sterling. To calculer dans 2000 livres sterling on a to balsa on a dollars et ça combien? Et puis na année on a 1900. Donc on est qui gère ba parents ou comment? On a tous des loko to kolobate. Ba parents la sœur Dorcas ba momo ba yebi vérité. Pourquoi ba boy kozoni sango? Et puis, chose grave, pourquoi faire ce genre des histoires? Et puis, il paraîtrait que non, les parents et la sœur Dorcas n'ont parole devant leur fille. Donc, ma belle, c'est dans les mots avec eux. Dans le genre, il y a des parents qui sont incompétents, qui ont parole devant Banana Bango. Si les parents ont des émission parents parole, autorité devant Banana Bango. On est à erreur. Parce que les parents sont au premier niveau, ou encore vous n'avez pas de parole, vous avez parole, vous avez autorité devant Banana Bango. La majorité, vous avez un problème. Ça vraiment, c'est solo. Et voilà, dans l'histoire. Alors, pasteur Nabiso Jean-Félix à Londres, il était vraiment abattu. Effectivement, il faut condamner Moussa Nzambiti. Surtout, il place il y a pasteur Jean-Félix. Attaque non, n'importe qui. Il faut que le langage il faut que la moutouna mabi. Ça vraiment, vraiment, solo. Donc il faut condamner parce que ça fait mal. Moutouna simbo mon aïe bédé à bali moi si. Mais bien vous moi si vous tirez côté mon sous. Et puis besoin de savoir au boboy. Ce qui est bizarre, ce qui est drôle. Na ba parents ya sœur Dorcas, na sœur Dorcas ba nous sommes à mabi. Est-ce que mon est-ce que bon ça va vie na bango? Je ne pense pas. Et à notre grande surprise, que non, la sœur Dorcas, quand elle est au monde, elle a vrai mon boulot à Mibali. Mais, Azo est bien. Après, Bandeko,
après ba yeko ka lisusu keno na mobile yango producteur ya chaki ezemi amemi na Paris amemi na France liba lesima kite nani producteur abwakisaki na nani na poto nde o dozo ka keno akenaki libala mususu na poto na France te ezaki producteur bana na producteur à partir à qui producteur a tiezé mindi a memi siko donc tant on a nion sur la serre d'Orcas bazoye na ministère wana la terre promise bazuye azosa la stage ba o memaya ke ne ko ba blackse ninga kolamba yé déjà azaki déjà mwasi ya producteur parce que so to bito tala bandeko kaka na bata wana mbala moko batu ya ministère ba o mona lisusu la serre d'Orcas te ake wapi ake poto na zemi producteur a tchaki zemi amemi ake na ye na poto siko so to bito analyser donc la serre d'Orcas vivait déjà na producteur wana malgré ba yaki ko doter ba pesi mbongo babali e pa na bango après aye koto e pa banani ba na église à ministère ba zuye ba tangwana nyonso l'état ba bimisela e passeport l'état ba sa ele ba makambo l'état ba zo visa e bima parce que ezala na ba nyana pesa ki facile te pona ko zo visa comme pour dire que non ezaki déjà relation moko ezalaki nango déjà nango déjà ba saleli makambo no so visa pe à France botala ingratitude botala motema mabe botala kindumba ndenge ezolumbela mutu vraiment siko awa na poto tango akomi pe na poto na producteur esimite producteur et paraît que non producteur asundola ye ya kosundola na France après na ye kozwa mobali oyo ya misatu oyo ya misatu oyo asali nini atiki parce que producteur babotaki na producteur bana mibale ndenge na yoki na ebite soki mwana ya producteur aza moko mwana mususu na isusu aza na mobali mususu I don't know but ba yesina kino aza ba yesina soki kino aza na bana mibale la sœur d'Orcas a 2 enfants ce qui est producteur parce que après producteur azoki sou mobali mususu te comme pour dire que non bana bazaka ya producteur après ce producteur a sali aye ko sundula ye abi non toi tu n'es pas la femme de ma vie vous comprenez de basali asundoli bongo na France ya moi ko zo mobali ya misatu ndo oyo e ko kwela ye makila pété bandi ko vous savez na biloko mususu oyo babengi ko s'engager na mobali bien ko s'engager na mwasi bandi il faut que ça la souple. S'il y a un problème côté moi ou bien côté mobile bolandela boyeba source eza ndenge makambo bo eya kolalela yo te le monsieur oyo akufi 20 jours après présentation akufi moi donc mobile ya bato papa ya bato ati kutu na bana na ye ya basi siko na bandeko o bazoleka na ba réseau soit disant que non ba parents ya sœur d'Orcas batindaki bazongisaki mbongo pa Jean et pas pasteur Jean Félix bazongisa mbongo te balobi bien les pasteurs oyo nani pasteur na biso bazobenga ye pasteur Musenga alobi soki bolingi kozwa vraiment histoire vraie souviens alobi ngai le pasteur Musenga wana nde a représentaka pasteur Jean Félix tant bakina ko bala nani la sœur d'Orcas yende avandaka côté droite la sœur d'Orcas avandi côté gauche toyebi na biso ezalaka na bongo ki non seulement mobali aza na poto et ki famille na ye baye kobala ndeko moko bien camarade ya mobali soki aza présenté akovanda na mwasi mpona nini kaka mpona kokava makambo yango ndenge elekaka alors le pasteur Musenga oyo alobi baza na église na bango ministère na bango kombo nango la terre promise na la terre promise wana soki boke kuna fondatrice ya ministère wana c'est une dame bango nyonso bayebi lisolo wana soki bokisali ka descente na ministère wana bango nyonso bakoyebisa bino histoire nyonso ya la sœur d'Orcas oyo na pesi na oti koyebisa bino aussi comme pour dire que non la famille ya nani ya la sœur d'Orcas bazongisa mbongo te bango mo bali ata biki oyo bazwa te bandeko sikoyo soki toyebi tokota na lisolo yango bien tokoloba nini ezosala soni na ngambo ya baparent ya la sœur d'Orcas ezosala soni epa ya sœur d'Orcas
oyo abibengi chantre de l'éternel. Tala ndenge basali ya nzambe oyo bazofingisa nzambe bango wana basere Dorcas. Il y a d'autres personnes qui sont dignes à cause de la bassale en Zambie. Et ça peut même pas digne à cause de la chantre de l'éternel. Tu peux toutefois au botami na dona ya koyemba, mais tu n'es pas appelé à koyemba en Zambie. Nde basser Dorcas wana. Bandeko, il faut koyeba que non koyemba en Zambie, bato mususu bazoka délivrance à partir à koyemba. Mutu mususu azo yemba en Zambie boye même mutu mususu kuna azo délivrance. Kola nanaka na nzembo o bazo yemba. Pourquoi va faire Dorcas dans le niveau de Nzambi? Tokotaka église, il arrive des soirs, il arrive des fois, pardon, besoin d'adoration, juste adoration. Juste une adoration. Comme pour dire que Moutou Oyo Azana Doya Koyemba, Nakatina, ce qu'ils ont déjà na Doya Koyemba. Akokipe manamoko kaka na koyemba na bato okipe ko la délivrance. Je ne pense pas que nous bato ba contredire ngana o na zoloba. La sœur Dorcas, famille na bango nyoso baza na don ya koyemba. Maintenant il reste ya koyemba, il reste à savoir est-ce que baza ba appeler ya kozala ba chantre de l'Éternel. Est-ce que baza vraiment appelé à cause de la chantre de l'Éternel? Parce que yo botami na voix na yo, o botami oyebi koyemba. Toi tu te dis que non, na koyembe na nzambe ya, koyembe na nzambe. Est-ce que tu es appelé ya koyembe na nzambe? Ce qui te le dit total a bien la sœur Dorcas parcours ne ko bana ba Congo wana. Tozo bazolo bakaka que non azaki mugulu abana ipe ko bima, soit disant pena bolimbisanga vraiment, bolimbisanga, soit disant na le frère, notre frère c'est qui notre papa et notre papa Emeka. Donc, tous la liste ya batu nyonso o la sœur Dorcas abanda kobima na bango. Wana teza vie privée na ye, wana teza vie privée na ye. Ngaso ki na koloba na loba, bande ça fait mal. Pourquoi salir les noms de Dieu na ba niveau wana? Tu n'es pas digne d'être appelé une chantre de l'Éternel, mais aux autres forcés yango. Et na sima wana tu fais trop de bêtises. Pona nini bato bazo batama na sima ya nzambe? Pona nini? Bozo zwa nini? Bozo zwa nini tant bozo batama na sima na nzambe? Ou encore tant attention bozo zwa bambongo. Suka na bino eza nini? Parce que tous ces pays ici bas bandeko. Ba lobi Bible zo yebisa biso. Tous ces pays ici bas, bolamu na biso nde futa makalikolo, mabe na biso efuta maka a na se. Bandeko ezala mabe na yo ozo sala ndenge nini awa na se ya moi oyo ekofuta makala awa na se. Ça fait mal. Et ça la passe ya komona la sœur Dorcas, une sœur vraiment ayembaka lorsqu'elle chante oyo qui peut que non azo yemba. Maintenant la question nanga est-ce que elle était ou encore elle est appelée à être une chantre de l'Éternel avec tous ces bêtises? Parce que monte oyo bengami mosali na nzambe ou encore chantre de l'Éternel. Et bandemignon se faut en la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu n'est pas les camps, des base na kaja musambeli. Est-ce que la sœur Dorcas n'est pas la crainte de Dieu ou bien la crainte de Dieu? Parce que na minute sur le zonga na Congo. Les faits on a zalaki koto ya vandi koto abimi ayo akosi batuke non na ke studio. Ba ki ne koluka na studio azana studio te ba kenaki soki wa. Alo batu na yezi nani eza ndenge nozaki wapi azobeta beta muno oh nazalaki boye siko ozalaki boye oyebi que non tu es déjà une femme mariée, respecte-toi mi pesa valeur na ya femme mariée parce que basi ba pesa que mo et puis chose grave na raison ezo lekelanga mwana ya baluba pourquoi ko finisa baluba na ba niveau wana? Moi je sais que non mwana ya baluba il faut que basi ba doter à vendre place moko ko bimata. Elle doit se respecter, mais peut si malamoko valeur on a qui non dans un mois c'est un libal. Mais balobi la sœur Dorcas azala qui attaque kunante. Parce que ce tobi total la histoire non sotobeti à la sœur Dorcas. Malgré abane ko yembe la nzambe, ayembe ni nzambe bato babeti maboko. Mais azaki na crainte ya nzambe na kati na yete ou encore azana crainte ya nzambe na kati na yete. Parce que ceux qui azaki na crainte ya nzambe na kati na ye, alingaki te. Peut-être parce que ce qui est total, la relation na producteur, et sa relation qui déjà.
le pasteur Jean Félix a été à l'ambeba. Si la sœur savait très bien que Aza Moussali Yanzambe, Aza na crainte Yanzambe, alideki kondima nani wanate ya pasteur Jean Félix. Parce qu'il y a déjà mané kobima na frère na papa na biso aimé kano abane kobima na producteur na ya papa aimé kano abane kobima na si réellement Azaki Moussali Yanzambe au chantre de l'Éternel, Azali alinaza la crainte de Dieu na kati na ye. Tant que ta pasteur Jean-Félix a été peut-être à quoi ici ma relation na union soit na Jean-Félix il y a pasteur il y a producteur na ya papa et Mekan a laissé tomber à haut madame ko ça mis à s'attacher na il y a pasteur na il y a pasteur Jean-Félix parce que a d'autres qui appelle ça union et puis avant des places moi quoi la libala na bien à la voyage na Où tel niveau, il y a chantre de l'Éternel. Lorsque Balobi que nous chantre de l'Éternel, tout le monde est serviteur de Dieu. Lorsque tu es une chantre de l'Éternel, ose à la musicien, ose à la nini, déjà tu es un serviteur de Dieu. Qui serviteur de Dieu, ça va être la pasteur, ose à la Bible, non. Lorsque tu chantes pour ton Dieu, ose déjà serviteur de Dieu. Parce que nous à partir de la chant. Ba champenza so mutu azana don ya koyemba azana don ya délivrance na ye na kati ya don na ye wana ya koyemba akoza pe na don ya délivrance tango azoyemba bato mosusu bazozwa délivrance. Pourquoi kozangisa bato kimia na miniti oyo na réseaux sociaux ekomi kaka sœur Dorcas. Il faut tolobela yango bandeko parce que ezosala mabe ezosala soni ezosambwisa. Parce que les gens ont sur 100%, ils ont un nombre de serviteurs de Dieu, ils ont un côté de pasteur, ils ont un côté de chantre, ils ont un côté de musicien chrétien. Et comme on dit, 40% des gens believe, ils croient dans la Bible. 60% de ceux qui ont dit qu'ils disent la Bible. Pour la Bible, vraiment. La sœur Dorcas, elle ne peut pas appeler à être une chantre de l'Éternel, malgré qu'elle a une voix avec elle. Mais ne pas appeler, parce que il faut appeler. Il faut vraiment appeler. Si vous voulez, vous avez la chante de l'Éternel, vous avez un comportement. Vous avez un pasteur, vous avez un comportement. Il faut qu'on aille tout droit au but. Il faut tout le bango. Pour ceux qui la sœur Dorcas, Babalié Nambon et pas pasteur Nabiso Jean Félix, ami Van d'ici. Voyager à Bémissi Macolonné à Londres à Vandi. Est-ce que Alina Sambo Lelo? Parce que moi, je me suis dit, Nathalie vraiment histoire, il y a la serre. Nathalie m'a camouné une nion sur qui les lots mobile à Mokouf. Mobile n'est à vie, qui pasteur Jean Félix. Il faut tout le bango, surtout il faut analyser bien. Parce que depuis Kaka, à ça qui dégâts, il y a une vie stabilité à mariage. Pourquoi moi je ne suppose jamais la hypocrisie, la supportaka mabete. Lorsque ma beza ngana lubaka, les gens même me disent oh bibi toi tu es trop. Non, moi c'est comme ça. Nga hypocrisie et likate. Nga mutalokuta et olikate. Maintenant moi je me demande comment est-ce que chantre de l'Éternel. OK, tout ça dans bango nous sauter tout nazokaka la sœur notre sœur dit tout ça na kanaï la sœur Dorcas Kaja. Et azana a écrit na yo ba sambela ka ba yembaka ba pesa na conseil te ba pesa na conseil te pour voir vraiment que non la sœur wana vie na eza bien te ndeko mikiti ça parce que ceux qui to komi na niveau o que non mobile ba na kokufa to que les orgueil aboyi ko mikiti ça. Comment est-ce que toi tu es une chantre de l'Éternel ozangi moya ko mikiti ça tant que producteur wana bois qui s'accueille avec de nabanami balé na poto. Ezaki tant il faut ça aux zones ça m'a les non na simolo ba non na simbi touche. Qu'est-ce que na ça ni na minito.
ozaki ata mutu moko ya kozongela ata pasteur wana na makolo na sens que non osenga bolimbisa afongwelo kaka motema parce que eza mabe ya kozwa mbongo bambongo oyo tozwa bambongo ya babenga bambongo ya badot wana eza bambongo moko ezalaka symbole mais ezala makambo ebele eoki ozala mpe mutu alie mbongo na yo wana akangeli yo vi mutu mosusu alie mbongo na wana mpe vino eke bien là eza logique toyebi yango bakutime yango komona keno ntango ozosambela ozobrisaka balia mosusu ozobrisaka balia mosusu siko awa ye la sœur Dorcas wana akokanga na ndoki na vi na ye soki ye moko te ndoki ya vi na ye po tobimisa na baparent parce que ye azalaki likolo ya baparent na ye donc baparent na ye bazalaki na un mot à dire te pas sœur Dorcas siko na miniti oyo tokoloba nani ndoki ya vi na ye ou encore ye moko ndenge aza wana akovanda koloba pourquoi vi na ngai ezokende boye tata mwasi na ngai ndoki non ye moko ndoki ya vi na ye si on a âge et c'est qui ce doit total la sœur Dorcas la ça qui est dans âge à ménopause parce que ma sœur Dorcas na ba bima ba ne wana ba lobi bi ano ba kina ko bale pas pasteur nan Jean Bosco wana Jean Félix wana bala ki ezali na 1998 1999 si ko ozo luka libala pona nini yo zalaka yanki lelo siko ozo luka libala pona nini yo wana obomisi na mobali ya bato bandeko, vous savez, makambo ya Nzambe eza makasi. Makambo ya Nzambe eza makasi. Nga mobali na ngai yebisa ngai eza mie na sunga église qui na koma mosali nini non. Ayebisa ngai. Lorsque je dis eza makasi kwa nini? Il faut qu'on respecte. Il faut qu'on respecte ba lo ou encore ba loi ou encore ba nini. Parce que mosali ya Nzambe eloko alibosi foza na crainte ya Nzambe. Mosali ya Nzambe okoza akeno ba betio limbata koto opesi pe gauche ou encore opesi droite. Mosali ya Nzambe okoza ba fingi yo boy tu n'as pas droit ya kosidikela mutu wana. Parce que ça mosali ya Nzambe tu dois avoir un grand cœur. Maintenant, pourquoi vous engagez dans makambo ya Nzambe lorsque vous n'avez même pas un grand cœur? Vous êtes dans le thème monene wana te vous supporter makambo susu. Et puis vous êtes trop animé dans ma vie dans katina bi. Après vous venez vous besoin de ceux qui non dans un chantre de l'Éternel. Un serviteur de Dieu faut dans le thème monene, moi je le vois avec mon père spirituel. Mon père spirituel a être serviteur de Dieu ou servant de Dieu, tu dois avoir un grand cœur. Tu n'as pas droit à baisser ma boque ou bien à baisser mon tour vandi. Non. Tellement pour le bilan continuer. Et puis mon tour nous a droit à possibilité la aider. Dans la niveau, on t'a fini au biloko moko pour gagner le makamoko ya lokuta. Oh yo yebi même pas mon tour na makolo. Mais tu es un serviteur de Dieu. Tu as seulement ses droits. Et ça droit au continuer pour l'inga mutuana. Maintenant, moi, je me demande pourquoi Batozo qui ne s'engage ou qui ne peut pas mais tu n'as même pas ce grand cœur-là. Moi, je le vois chez mon père spirituel. Hein. Mon père spirituel, il a un grand cœur au Ndimate. Oh, on a mon collègue, on est dans sa bonne Nzambi, fait ça, on a mon père spirituel. Et ce sont de gens où vraiment, ils ont compté. Non, mais la papa, père spirituel, n'a pas eu toloté. Na fréquenté ma église, na fréquenté ma pasteur. Je n'ai jamais vu un homme humble comme celui-là, qui je salue. Pasteur Luc Kitenge, shalom papa, hein? Avec ma mère spirituelle. Na sambi la prière nanga ezalaka, nzamba pesa ngai mutema munene ya ba parents spirituels nanga. Pour être serviteur de Dieu bandeko, eza lipa na nguba te. Na yebisi bino na utika ko yebisa bino siko yawe mobali na yebisa ngai jamais na okoza serviteur de Dieu. Pour oza serviteur de Dieu, il faut que la boue, il faut que la boue. Est-ce que au remplir ma tâche wana? Ma tâche non soit cause la serviteur de Dieu, au remplir à nous. Si tu sais que non tu vas pas remplir ça, mi vendre la kaka normal ça peut-être kaka chrétien ou que dans l'église ou sambeli, ceux qui dîment na yo dîment après na ko les la kaka mabe na yo. Pourquoi mon qui est comme il s'engager kakanaki serviteur de Dieu? C'est marrant nini yango bozozo. Et puis mabe yango bozo futa kaka na se awa ezo suki la bino pe kaka mabe.
na ba monde ngo oye comme ya ba réseaux sociaux moindre pépin au sambwe kala kutu ezalaki bien ba réseaux sociaux ezalaki te lelo mutu aza na droit ya erreur te parce que osali kaka erreur muke osambwe na réseau na minute na seconde osambwe. Maintenant pourquoi pas ta réseaux sociaux ekoki ko réseaux sociaux ekoki ko bandisa bino ko sala mabe te bino ba serviteur de Dieu bien ba chantre de l'Éternel bino otambola mabe parce que lelo comme serviteur de Dieu asali mabe osambwe na réseaux sociaux. Chante de l'Éternel au sali mabe au sambo na réseaux sociaux. Réseaux sociaux ezote ata binote. Ya obanga ta lo bakeno na boy na lobby comme na na réseaux sociaux. Bandeko. On est juste kaka conseil na kaka conseil na lobeli yango. Si j'ai na biso eza la sœur d'Orcas avec ses parents. Siko lelo awa wana minicho étape aussi ko la sœur d'Orcas a commis. Quoi faire? Quoi faire? Il est grand temps parce que les habits bien temps de payer ma boue au bout de ça. Si réellement la sœur d'Orcas, tu es une servante de Dieu. Parce que les gens ont serviteur ou un servant de Dieu. Ils ont appelé, mais ils ont un esprit moko et animakaye. Il faut aller à la délivrance. Et ça, le serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel, Azan a appelé à être serviteur de Dieu. Mais Azan esprit moko et animakaye. Ce que pour l'esprit wana, ceux qui ont beaucoup conscience nous ont dit que non, esprit dérange tu es obligé à aller à la délivrance. Maintenant la sœur d'Orcas, ceux qui ont mis totalement tout ça la passe. Ceux qui ont mis la place, il y a qui moi si ça fait mal. Ceux qui ont mis la place que non, il y a qui mosambeli. Il faut que ça. Tu n'as pas le choix. Dans Mosambeli, tu n'as pas le choix pour que Vinayo et Kenelibuso. Tu n'as pas le choix, tu dois arranger. Tu dois arranger. Aux filles, encore moi, si mon oyo, il faut s'en abonner, voire même devant tes parents. Parce que mes parents qui déjà autorité, qui déjà pas comment qui faible du bosso na yo. Na éviter ceux qui au banano vivre na ba parents non déni. Pour ba parents bazanga autorité du bosso na. Bref, je crois que l'on dit histoire il y a la sœur d'Orcas. Mes parents n'ont pas besoin de simbo monter et pas la déconabiso encore et pas pasteur Nabiso Jean-Félix dans Londres. Bien confirmé que nos parents il y a la sœur d'Orcas besoin de simbo monter. Comme pour dire que non, mbongo wana des oganga. Ti lelo na vie la sœur d'Orcas pour akuta na ba problème waza na kwa. Comment yo mosambeli tu elekelanga? Comment toi soi-disant mon sambeli, soi-disant chantre de l'Éternel. Ozo sambeli na nzambe, ozo sale na nzambe. Tu as des combats moko yangote. Il faut qu'on loue délivrance. Il faut qu'on loue délivrance. Bref, et pas à la sœur d'Orcas, Lucas délivrance. Pour n'angai, tu dois chercher. Pour n'angai, ce que tu as yo. Les pasteurs, azan zambete. Parce que ceux qui ont attaqué aux gens en France, je crois qu'ils ont déjà un document aux yeux, bidon qui ont dans Londres. Au tchema bolongo na so seigneur pardon. Nzamba komona pardon na komona ka trajet wana osali obimi na Londres, obimi France qui est na Londres, oluki na église na ye. Olali kaka na se parce que na minute tu n'as pas le choix. Au seigneur bolimbisi. Ceux qui a koboya ko sam akolimbisa yo déjà nzamba komona déjà enani eloko sali wana nzamba kolimbisa yo. Et au senga pe ba parents na yo pardon. Pose aux films au na swahili balobaka shindakana. Shindakana donc ozaki zo chamu tu bakata mwana moko ozaki ya chamu tu bakata nozo bata manase ya na sima ya chantre de l'Éternel. Na bandeko wana bazala botami bazana ba dona ya kuyimba. Tu te dis que non ngai dona ngeza ya kuyimba na oyembela nzambe. Bandeko oyembela nzambe c'est bon. Tala siko est-ce que tu as appelé à être une chantre de l'Éternel? Pour ya kokuta na pe na ba gafo ya la sœur d'Orcas. Et voilà, comme une souka et une mission, on va dans juste 30 minutes à 35, mais là je vois déjà la commune à 50. Vraiment, Bolimbisa, Monika ou encore histoire où il y a la sœur d'Orcas, et ça la passe. Et ça la passe, et ça l'histoire moi il fallait attendre un plateau, tout partager, un homme de Dieu.
un homme de Dieu, encore une servante de Dieu. On y a cas où il y a histoire où il y a sœur Dorcas, c'est ça l'histoire il faut que vous peut-être un serviteur de Dieu mon corona au solo là peut-être à peut-être couper ça et conseil. Mais bref pour n'engager conseil où on a pu couper ça dans l'histoire la sœur Dorcas, les gens qui ami qui ça, qu'elle soit humble ami qui ça et pas pasteur Jean-Félix. S'il s'agit de Kozongi Sambongo, Azongi si on a dit bambongo les bambongo mon ça a problème et bambongo wana to yoka pas baluba. Et pas balouer les salariés qui n'ont pas moi il y a moi la négociation aux yeux les salariés montent à coller en gros. Si montent à aller quitter aux yeux au PC montent tous et aux accords pas problème. Malheur aux yeux il y a moi na wana. Et c'est ça de tous au monde. La sœur donc si vraiment tu es une servite donc une servante de Dieu, prends courage. Quand il s'agit qui mbongo wana. Si ça s'agit aux yeux il s'agit quand il y a aux yeux parce que ça mbongo ya mutoki ya alobé la kimbongo na ye zombongo kangisa mbongo kendi kozongisa ye zo avoir kende Londres senga e sorry senga e pardon parce que za mukumbo za na ngwa ta lelo soki oloba kenon lelo ze susu na moyo na sa moyo yote OK ko samba nini pa nzambe na yo tant que c'est avant de Dieu okoloba nini pa nzambe na yo bino boza ba serviteur de Dieu boza ba servant de Dieu quand même boyebi que non après liwa jugement moko ezozela biso. Après le jugement, mais conscience, j'arrange. Cherche-toi, et pour ça, il faut que les parents aient pardon. Parce que les parents ont déjà autorité, les parents, je ne sais pas où dans le badin. Ils appellent déjà malédiction. Des malédictions. Et voilà, on a commis une émission là-bas. On a une RTR, vous voyez, vous savez, ceux qui ont sa histoire, ou bien il ne faut pas vraiment pour déborder, ou bien pour le blog, il y a monté, voilà, tout comme il y a un souka, on a pu s'y merci. On a pu s'y abonner, nous savons, TV, merci, s'abonner, commenter, merci, je vous aime trop. On a Sandrine TV, voilà vraiment des dédans. Ça dit, au moins, on a on a vraiment des dédans. On a vraiment coaching, on a vraiment Sandrine, gros bisous, place aux bonne guérison, Rimouana, Kosu, ils avaient Covid-19, au l'hôpital. Voilà, on a juste animation. Il y a camarade Nanga Sandrine que j'aime tant, que j'aime beaucoup. Sandrine, des gros bisous à toi. Et voilà, Hernané Koki à prière. Toute année, fois prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Beau aimer, beau partager, beau commenter, et ça, on a bien vraiment. Et voilà, comme il a je vous fais des gros bisous partout où vous êtes. Bye bye.